Opération Toboyi distraction. Kaba sans caméra. Mokolo yo kosalisa leki na yo ndeko na yo mama kulutu na yo mama na yo mwana na yo esko tia ka kamera te mais ce qui est comme mama ndunda to mama ya mapa to mama yo azanga kimbongo ya kobima na maternité yo kaevela ba journaliste. Merci Nabilo Batubozuli Bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na émission na biso ezui wapepai oyo to chaka litono na nzete po ete to benga yango malamo pezali esiko to akaba Kongo manye esiko to nganga ka esiko to lobaka esiko to sasaka esika oyo penza to aliko tombola mongongo na biso pe ko sala mosala ya Jean-Baptiste bande ko balandi ya émission ezui pe ba abonné na biso ya Océan du Congo tika nzambe alola apambola bino bipai biso ezwami bino pe bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de Libération boko zalaka bongo de cité pe merci na bino bato bozwaka libako ko lande émission du début jusqu'à la fin ko like ko tia ba suggestion ba commentaire pe ba j'aime tika nzambe alola apambola bino ezui partout dans le monde ezui na tous les 26 provinces et la République démocratique du Congo ezui likambola moto te bande ko balandi toutes les mapoete tango ezali bongo mabe to aliko kene bongo na temps obiso to bengi yango Armageddon ndenge ba Jéhovah balobaka la biso ba témoin de Jéhovah bango ba yebisaka biso que la fin de toute chose fin du monde est Armageddon. Alors pour na biso ba Congo man ceux qui peuvent sentir yango ba obaza la Kinshasa tout partout dans le monde ata yo moko la nzoto ko sokoza congolais ozo sentir que loko moko ezokota yango tozo yebisa bilo que bo s'abonner massivement à la chaîne de la Libération pe bo soutenir biso na kati tout bon parce que ezali bongo Armageddon to kotika te to mi ko sanate bandeko Lokuta et qui n'a pas sincère mais vérité océan de la presse nationale de la Libération man dans les États-Unis d'Amérique la kondia la nanga ezo na escalier mais ont frappé ezo koma bandeko nanga eza ko koma pe ezo yokana parce que biso boko tozo mona ba interpellation ba menace eza ko koma pamba te bato bazo benga yango bilobela bato bazo benga biso bazo ba ezo piquer bango parce que mboka na biso tomata to kita eza na likambo bandeko nanga baris baza ko se préparer en conséquence pour babundela Congo ba bundela on intérêt ba chinois bazo sangana pour basa la guerre contre bato bangi ba agresser Congo na profini bo me websanga bato moka balobi biso likama Congo to koti yango makambo ezo nge salama na France to telemeli yango ya na 5 pays moko na nkuku déjà tozoyoka baokota bango baopréparer basala guerre siko boyebisanga bino moko Congo yango oyo ngai na yo ndeni bato mosusu bazolinga kobundela yango pourquoi to se poser ma question mais ngai na yo tozo négliger affaire ya Congo siko ba pays moko boye elingi siko esomba likamba Congo ya bango Congo comme ya bango parce que ba chinois de ya bazaka na mabele ba chinois ba benganaka ba congolais ba chinois ba mon intérêt ya Congo donc ba respect côté là ba batali tant on a vu ça tous les 5 continents dépend de la RDC de RDC ba mboka tout ya monde ba coloniser yango. Pourquoi? Parce que les Belges sont des lâches. Les Belges bango boko non ba yoka la raté, ba walola ba flamand ba yoka la raté. Et puis bato ba coloniser biso. Biso to comment ba français. Est-ce que ba français ba coloniser biso? To ebi ki flamate, to ebi ki walote ba l'accepte mon okamboka la bagote. Et loko ezo la que baza ba irresponsable. Alors ba Belge ba ko pesa bango ba koma capitale ya Europe. Po ba monique mboka o bango ba kamba ba coloniser za vaste. Banglais ba ko regretter ba lobi ah so to yokela ka mutu la biso. Mais mboka wana biso to coloniser yango. Mais lelo batu ba ko mvoma la bango te. Alors biso so to tia mutu. Mais Congolais ont réfléchir na se ali papa. Congolais
eza nango ozoloka raisonnement ya congolais lobi o penza za moto to nyama to ekomi mabe ya koleka mboka ya Congo eza lisusu ya ngana yo te na banda koloba yango uta kala congolais longwa nanu na makambo ozalaka nango. Tu es sérieux, merci la bande de côte au soir là-bas. On va bien, maman, c'est à cette fois-ci, biso à la Belgique. Les 17, les 18, les 22. Oh, bon, ma biso, merci. Bande de côte, qui chasse à Bobenga, bande de côte, mon folle côté n'amboka. On dirait ma tanga. Bah, comme au babar, au tandara la 16h. Oh, tu l'as confiné, oh, tu l'as déconfiné. Le Félix est Azanelo kwa salate. Alors qu'il chasse comme le quoi matanga et comme le quoi ngelo. Balingi siko ba étouffé, balingi ba luka méthode boko ba bimisa mais ba oya ba teto bimisa rondeli parce que l'issue ya ba congolais. Lito ya ba congolais, zo zélandais. Tout le monde a drapeau ya Rwanda na Est. Et kufa ba tu etikala ba tu Félix. Yo na ba politicien na yo. Boko lia na misapi po congolais kozala lâcheté biso toza ko se préparer en conséquence ndebele bolobaka lokota ya français ndeko na ngai ivoirien supporter ngai malien supporter nga mon frère toko bunda parce que nous voulons la paix boni basaka pe boni de kola bato na uti kotel sebelo bala mboka ndeli ba okima to uti kotel sebelo matadiki bala likambo eteli lo tiliki ndenge nini bakonzi bakolia mbongo bakosakala mbongo kasi bakosala entretien te ndenge bolobaka lokota eli français mama jawa salam alaikum na bamizima nga bon rétablissement bisiko zani tokomona na ali na ona kati bon rétablissement la sango mokonzi problème réalité nzamba lola ayebi lokolo wale kotambola kokata mate bande kolanga soki tolobi to tcha biloko mususu moye to tchaka yango ya te tokomika koloba soki tolaki bato malamo mais lelo drapeau ya Congo ya RDC kiti po eloko ebomi bato eli bobelelo tiliki eloko ebomi bato eli de manque ya kibokonzi pe manque ya traité la makambo matelo tiliki kasi mbongo ebima na makambo matelo tiliki na G3 piste wana soki tribune 23 mwasi wana ya Amerika atanga misolo o ba pesa ya ebele pour ko bongisa lo tiliki o bomona ki Félix amemaki ba défaut personnel o bomona ki amemaki ba sai o bomona ki amemaki ba tola maboke po ya kedende ko sala maboke ake ko sala fantaisie ko tala makambo matelo tiliki kasa memba tola masano po ete ba ko sala masano bato bayiki o ba kufi bande kolanga biso tokaloko na problème soki tolobi yango YouTube eche biso S eche rouge et bani ba menace po ba moni mongongo na ngaka soki tolobi bakambo cela veut dire na ebite soki ezani mais to ko continuer koloba drapeau qui tite bande kolanga deuil national bato bayiki bakufi plus de 30 morts les Congolais bakokufa moko na mokolo baboma bango na accident baboma bango na mituka ba chinois ya ba Monique na ba essence baboma bango na masasio baboma bango na nzala baboma bango na ba crash avion kasi moto moko ko capacité liwa na République démocratique du Congo et comme le koleloko pamba ndeko soko kufi tokei to tikio to zipelo kuta ya Covid moeto les alité deuil national mais on n'est pas Félix et le bel l'autre côté ba wai wana et le bel bango l'autre côté pona bango ba moni bazui shida oyo tango bakunda batu wana gouverneur akozwebele ya mbongo parce que kufi na ville province na ye donc mbala moko bomona Argentina kolia mbongo combien de 6e femme na yo auti kozwa mikolo ayebisi ezela la kopesa mutuka la kopesa ndako po kopa bibembo ekufi c'est comme ça que Congo ezoleka bibemba bande ko na les soulèvements populaires na famille moko bakufi 12 na famille moko bakufi 5 na famille moko bakufi 4 libota musu bango tu bakufi mama tata na bana po passer ça la Congo ba 5 et petala ba bolole babi to se to pekisa bango place wana tango bila ba pekisa bango place ba futa ka ba taxe na wenze wana ba futa ka ba taxe bande kolanga
place oyo bango babi bapekisa bango batekaka te bafutaka bataxi bo bato bakendaka kotekela bango bataxi bakendaka nini bawapi tala désordre eza na mboka tala mboka na biso eza na désordre mpo na nini biso nyonso tokoti na kati ya système eza nini ya lia détruire lia kosa bandeko na nga pasi ezali na mboka yako na bakongolais mantanga ezali epa na biso mpo tobungisi bato bayike kasi pasi pe mao parce que incendie wana gouvernement il faut ezala démissionnaire parce que comment makambo matali lo tiliki pilone wana ezali ya makasi oyo ezali koalimenter IPN Cité verte matadi kibala mata kuna na likolo la ba maser d'école wana biso ya basango la biso ezakadi bakimwenza banini kuna nyonso piloni ya monene eza kokweya ndenge ni bino boyebi te parce que soki ezalaki na mboko ya bapaya ya bato ya mwa mayele bakoyeba kotanga ke esika oyo ekomi mpaka toyebala kobongisa yango po ete na mwa 5 ou 6 ans ekolinga kokweya il faut tobongisa mais bango bayebi yango te bango bayebi toyiba totonga toviole tosasa tokoma bariche mais mort ya bakongolais eza profitable pour la biso gouvernement sanguinaire bameli ya makila po badondwa lango il y a un temps pour chaque chose et bien le mobile va le côté de France lelo gouvernement suit ba politicien suit mutu moko ta leki le tando eke ya aloba ta koloba ke mawa e komeli biso bamabota bakei ebele likolo ya mozangi bisala likolo ya mozangi bisolo moto nyonso papa mama bakoti na kati ya mombongo po ete babikisa bana makambo matali kelasi ya gratuité alokuta esalami te makambo ya bilaka ya banzela ya lokuta moto nyonso alobi akoma bobele moteki bato babimaka wenze ya 5 heures du matin bato babimaka na 10 heures baoyo bana mpe na mpokwa baoyo mpe bakolala ti ntongo na zando bakoteka mboka lokola Congo eza kokoka te konourrir peuple na ye moko mais ezali koprofite na bapaya Congo etongi Rwanda Congo ezotonga Belgique Congo ezotonga France, Congo ekotonga Allemagne, Congo ekotonga États-Unis, Congo ezotonga Tchad, Congo ezotonga Uganda, ezotonga Burundi, ezotonga Rwanda, ezotonga Tanzanie. Congo, Sima, Mai, Mabele, Chine. Richesse ya Congo, nde comme si Chine est puissant. Chine azozo mabele, Chine azobeta babrika, ba indien, banani, ba tutu, ayaki mobola na Congo, lobi la tongo azongi riche na mboka na ye. Mais Congolais ali bobele mobola na mboka na ye e bongo Congolais. To bunda te ndeko na ngai. Na makambo ya boye. Boko kangela biso motema pona ni po botindela biso misolo. Biso peto sala posa la biso le 17, le 18, le 22. Tango bango bako sisa. Tango bako sa calcule la balkanisation na est bako telema. Na Congo central bako telema. Équateur baza ya côté lema. Les deux Kassai bako telema. Oh les deux Kassai na nganzami. Batoto ebaki bango ya fufa masango pe bako finza pe bakimi. Est-ce que bozo bonate? Que Dieu a blindé ko sala musala na ye. Que Nzamba lobaki avant que Félix et tous les trois partis na ezali melio. Et bon pour le nito zobina danse au tilelo. Tango passe ezali na mboka bande konanga. Tango tozo souffrir. Crash avion et boma bato ebele. Tout ça la mantanga te. Koro poison et bomi bato ebele. Tout ça li matanga te. Assassinat na est na guerre eza makasi. Lobby babomaki 1000 personnes. J'ai des vidéos mais moyena chezate. Lobby 1000 personnes s'il vous plaît. 1000 baboma qui lobby. 1000 personnes bakufa qui lobby. Na est bande kolanga ta bino moko atape to kufa kango. 1000 babomi bango. Papa d'engagé 3 Australie. 1000 personnes bosonga bisoko.
bokanga mitema te bosunga biso papa Michael la France équipe pour la te bobeta mabenga bona ba compte bobeta mabenga yanga mokonzi na Angleterre bozana ba compte bokanga mitema te tomitika nanu JKM le number 1 bona ba compte Congo na biso eza kokufa likolo ya kokanisa likolo ya beaucoup ko réfléchir tango tozokanisa baninga baza ko accomplir mission biso totikali na pensée te mboka eza te Congo eza yanga na yo te parce que nalakisi bilo 2 passeports déjà tozwa bolole musu ya mende wa assassin oyo est en face de nous tous. Il y a donc là une volonté de lynchage et d'utilisation abusive des alibis par nos amis de l'UDPS qui ont un vieux projet que M. Kapit a toujours défendu, celui de faire de l'UDPS un parti unique dans l'opposition. À partir de l'aéroport, on a poussé Tala Maman, on a fendu le couleur à charrette, bâti un palette pour va même. Patois va commis courir là, pour mater un camion, pour va les camarades. Maman, va me suivre yango ana, total. Tala, charrette oyo azozela bato ofuti mbongo nde bakumbi yo mati kuna likolo ya ba palette basuperpose yango na charrette nde sikoyo ofuti bamemi yo po faire traverser yo mai o loja toza na capitale botala camion ndenge ezoya toza na Forgeron avenue Forgeron yango nde direction camion ezoya wana Isabelle triangle de Ndolo omoni bato batondi nyonso wana tout c'est pour pas traverser tala mosusu on dirait boîte omoni toza na capitale otala bino moko capitale o loja mais momoni bato ndenge bazomata toza na capitale otala omoni toza na capitale na province te Kinshasa botala papne ya remorque ti na niveau nini eokota ozomona Kinshasa capitale l'appelle mende wana bomoni abande koloba makambo ya UDPS boyoki ye bien comment mende abande ko critiquer UDPS mais aujourd'hui mende aza na UDPS ça c'est quoi bomoni ba politicien mon ennemi d'hier akoko ba moninga na ngai lelo so tokutana wana ba politicien par contre ce sont les imbéciles qui ne changent pas c'est qu'on a changé nanine nazo changé pour promettre nga eloko moko boye mais na boma Bruno Mimbenga wala nga la moni ça va donc ba politicien ba sala kamakambu oyo tango bango ba moni ba intérêt na bango eza bafoué ba sala ka politique té politique c'est le kuta biso soto yebi yango ba mama na biso akala ba ndai ko ba bano na politique la bango ba nango yo kola la politique oyo yo botala ke malamu c'est que bazo yebisa biso que politique eli lo kuta alors to na politique kabu ya l'homme puissant makelele
toye la politique wana ezali pe lokuta parce que politique ezali lokuta po soki ezalaka makambo ya malonga melelo ba opposant ba osala face na pouvoir en place parce que eza pouvoir ya moyibi eza pouvoir ekoti na deal eza pouvoir ekoti na kolia fufu na kinga kati na koleche na sanya kabila na kinga kati eza contrat makasio basala. Alors biso bato toza censé à libérer Congo totala de gauche à droite te Mama Samuel tozala ya X na YT plutôt tobunde tumba ya ba valeur tozala déterminé pour la libération de la République démocratique du Congo. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauve le Congo. Alors bisomoko il faut to benga na ambassadeur ya bamboka tout auto zomona bango ce sont des traîtres. To zelate batumoko ba bundela Congo pour le Congo ezala yanga na ote. Oui. Toza na foi na biso. O to zolo bakeba kamane zo salamate. Mais qu'est-ce qu'on prépare pour makamole salamate? Ma politicien ba l'accès biso ke ba biso to l'élection 2023. Sama atali se biso ke mbongo ezate. Parce que là ba réserve ba ba ndalo bezanyo so Félix Azwa. Dernier abimi à la jusqu'au propre du contrat sur le gouvernement. Pour pas passer une méthode na makamboni na kosala azu yango talo bien ouvertement. Mbongo ezate. Mais on suppose dans le mois de février, Félix va la kibiso remaniement. Sikoyo, soki balobi, balanda, ba discours tout ezo salama. Cela veut dire mboka la biso to que la transition. Négociation ezo salama. Oh, nous avons 64 négociations et aboutir de l'autre côté. Il y a ma casse que la conférence nationale ezalate. Mais et Katana et Silate 64 dialogues 0 sur 10. Mais Congo ya lelo na course au pouvoir le col élection kozalate Félix a kozala toujours président Kabila a kozala et Félix a kozala vice-président Kabila a kozala président bakoluka bacha premier ministre Mususu oya kouta peut-être kozala Fumuzitu peut-être kozala Martin Fayulu Madidi ou peut-être Bakocha Martin Fayulu Madidi Azalawana pour a conduit transition. Nini siko biso to wana ngoposa. Ou to yebi makamto salate. Ou to zo bosa na ke. Mboka na biso guerre ezala est batu ba okufa. Lobi bakufa ki 1000. To zo bosa na ke bibembe zo kufa la biso na ba sacrifice. Ya ba prima couria. Maintenant, et comme il constate la mission, le quoi, ben, dit, on va kenda kala ba Selemani voyage, mais on va bangola sur ba kenda ka. Ba wemba, ba nani, ba kangala machine de guerre, ba zalaka bango nyoso ba oana mso munene na ngobosa ba ko ba kachana ba voyage ka voyage mo ba ngaba question qui quitte. Accident salama ka po ba kiseleka nde Congo ya lelo. Excès ya ba kisi ya ba politicien. Congo est étouffé. Et Congo est beta kango. Ndeko na ngai na interpelle la conscience ya tout et chacun ya mwana mboka congolais boyeba kake une fois balkanisation réussi ne ba réussir encore déjà boy mwana mboka tango to koloba ke tango eza mabe po biso to ko mona yango. Ce qui t'a raté moi en février, balkanisation et salami bande kolanga to ko récupérer Congo lelo na lobité. Et le bande kolanga Bruno Mimbenga lobi la bino ti lelo lile ba belge bazu yango te. To kozwa kamboka te alors to permettre yango te. To contrecarrer yango, to peser na ba poids na biso. Alors bon soutenir biso nous avons besoin de l'argent. Toza na besoin ya mbongo. S'il s'agit de quoi ça ambassade na bango existe à côté ba pesa biso embargo on est prêt pour biso le to pesa bango embargo pour biloko na bango bazwaka awa Congo
Congo au Congolais tokolia malamu bako bonde la biso ba bois o bango basaka ba ba e utaka na forêt équatoriale dans la deuxième forêt malgré bazaki mitema mabe batumbi Amazonie mais Amazonie ezolia bango kaka dans l'Afrique eza berceau de l'humanité eza koleisa ba impérialiste ba bolole oyo ba ne lokote yango ba kolinga ba divisaka ngana yo ndenge campagne moko ba olinga ba saela biso Bruno Mimbenga ako bonde ya mama Osea pour aller kaka Osea du Congo bango ba kangisi ndeko nanga est-ce qu'on fait ce travail pour bato mo batala biso ou bien to sala ka yango pour ba diaspora ba sepela biso toto sala yango pour na ba diaspora na bino ba la kati bobika. Vous êtes les insensés. Biso to sala musala o ya sensibilisation la mobilisation pendant ba diaspora oh bah souffrir pour la poto na bino ah boko nyoko biso tout au indépendance oh bi bato muso ba sali 50 ans ah ça ne sous la poste zonga na mboka Menzela ce qui se passe dans la République démocratique du Congo solo mabe pas bisika la solandela massa on n'en parle même pas nzele zate toko bundela yango te poto luka succès moko bo e ko futa te tout est vanité là il faut que na vendre la trône en Zambie on a vivre mieux. So bache liwa la bomoinga la opona liwa. Vomo za la mokufu ko souffrir na makambo to mona na mboka parce que to ane le côté nyoso mabe. Nyoso mabe les Congolais n'existent même pas, ne vivent même pas. C'est sous la grâce to koma nango. Grâce à moi ça kala ba Congolais mindele ba bazara la grâce à Nzambe te. Lelo si nous vivons sous la grâce du Trao. Congolais ne vivent même pas. Congolais ont l'existence parce qu'ils ont babomi été. Mais vie réelle. Non, les Congolais ne vivent pas. Il y a un autre comme un thème, qu'on voit que la baninga bambasu, qu'on y a baninga, qu'on sait la faux témoignage, ba calomnie pour la baninga, on lingi muninga avancé, bozo linga bon ma chaîne nanga, parce que c'est la jalousie, parce que bilo bozo 8 onction la zalango. Mais pour nous vivre, biso la sotoza ba nyama. Tozo courir vers bateau, bazo pia biso ba miette pe tozo ngote. Pour pesa o miette alobi la na waya ko ba makamususo e ko ata mala muté. Ba belo leo yo. Congolais comme PD. Congolais comme lesbienne. Faut vous trouver ça normal. Hein? OK, pas moninga qui tisse sur pantalon. Pour personne la ministre, vous trouvez ça normal. Tous ont mérité. Il y a un biso, tous ont ma casse, il y a un sacrifié tous les 3 parties la biso, que Congo soit sauvé et l'Afrique tout entière. Nous voulons la libération de notre pays. Kagama ko sakana Congolais. Regardez Mobutu Kota Katina Rwanda ko Bemba Biariman. Les Congolais. Mais aujourd'hui, ba couvrir biso la yemba. Bisala sala mibi biloko musuto okolia o ate na posa la ngote soko 6 mois 10 francs okolia ngote mais Congolais comme ko po nanzala na kanga estomac zoka nda so bomba estomac tala ndenge to sa négliger na mboka la biso moko tala ndenge ba oboma biso mais Félix et Mbembe Koufiawa, yazo mona kibokonzi na ye. Ba politicien, bibembe la liawa, yo moni combien de défilés ba politicien ba salikula. Bango ba otala, ndenge nini élection, il faut ezala. Po ba opesa bango mbongo. Ponga eloko vraiment nazo zola nga ngote. Na otika obundela ngo bongo. Mais soki na obunda pona Congo parce que za mboka langa, il faut ba mort oye sila. Il faut Congolais azala malamu libre, mutamone la mutute. Biso tango to koli to eba kite. Kabota ko ba mamutu le kola lipa. Mais lelo nana nga lelo côté. Kandenge nana nga moswa nga banda kala boy. Muta ininga bokelinga mpese. Amona lokwa nazozwa. Mais ça ka moi fort moi kaka boye to moi ba kinois to mesala moi makambango okola na ngongo o linga te équipe na epola a équipe epola te to bunda ndeko nanga mois février le kate biso toza komi lengele
bande ko la biso partout bozali na sensibiliser lelo na lobi partout bozali ezali kambo mabele sangwe mali kambo mabele ezali kambo ya moto te longwa na indifférence oyo za kalango eza lokumisaka Félix eza lokumisaka Fayulu eza lokumisaka Muzitu eza lokumisaka Bemba eza loza ya Moïse Katumbi eza la oza ya Nyarungabo eza lozali ya Frank Diongo eza lozali ya nani ya Monza Premier eza lozali ya musu perroquet mususu ataka basuki boya penisho na yeba komele sute moyibi mususu nani olenga nkoi eza lozali ya nani bandeko nanga makambu oyo tozana ngo ya Congo ezali likambo to boya mabele ya bakoko ekende superficie ya Congo bakokata yango te donc no toza censé biso nyonso wana to telema pona koloba non mukolo wana biso tokobima yo muto ko intercaler biso yango nazo senga na bilo bandeko na biso pia biso mbongo to bima lokwa babelo te parce que nga so botinde biso mbongo te letinga la okena ngate na okele te so to na mbongo te na okende te pona olinga na ngate na kele ba beta ngana kufa na ngapo boyo kele ngama ponde ko la ngaye wana moi to la xate pota ko YouTube linga ba makila te banini te ko botela sko likolo forme comme la tikele bande comme sous vidéo c'est ko fala bandalete check et be fina ngate ngapela kala molo lendo la ngamonda mais mozangi na kochaka liboko la se na basangiselanga po azom de bongo tende ko la nga foto boya biloko wana femme noire, femme africaine, to boya yango bande kolanga. Yango tozo senga bino ke bo soutenir biso. To bima, il s'agit ko tumba ambassade voilà c'est l'occasion. Ambassade de Rwanda existe en Congo. France existe, Belgique existe. Ne se peut que plus les États-Unis. Fait na biloko la bango. To kata ni pe amondenge. Bon, il faut tous la déterminer. Ba sala yango ba l'équipe sur le logo te toi kala makila moko e kufa botetika la batu do biso tant to bima bango bokane lenge tumbelenge alors c'est toi na mbongo te bo finga se poto bima tende ko mto balanga mamusi o senga ka mbongo ndeko funa senga mbongo po yo ko futa billet OK ti Belgique na Belgique logo lata polo o ko mela maiti bongo ya abima yo fele yo kutu muto ko futa bongo ya awo otinda bana na babi mofile tant ba comme l'ambassade de France tant ba okangama poto ke lo sakala tete OK est opération sabotage tant comme l'ambassade de France faut tumba tant comme l'ambassade de Belgique tant bisika tant comme parce que to somba ba pétrole transport to ki melandeni pour to boinde ba kanga biso to ça l'opération ba kanga mutu te meto réussir c'est que faut to ça la mort so do la moitié to OK te mboka les a balkanisé parce que ça les comme guerre on veut la guerre on va faire la guerre de Bolama. Ba yo kabola Congo ti. Ba o kata Congo ti. Ba sali yango projet. Et c'est ba o sepeli sa yo. Tant ba OK pour ba kata mboka la yo. Ba la belle qui monene mais ba o kata. Équateur mbala moko lo boniko. Et puis nani OK de ko présider. Robert Wazarias. Hey! Nyoka ya Robert wa kufate. Robert wa sala bombo. Dans la place Robert wa tombwani. La décentralisation. Dans la place ba Rwanda ba ko kata likamba Congo. Dans Congo déjà parti au Rwanda. Dans la Robert wa Moïse Nyarunga baloba boza sans ça qu'on vivre la biso si pas vous mourrez comme des lâches. Yango baso boma biso ngana ebisi bango. Soki botindeli biso mbongo ya solo bande kolanga. To ko faire terre Robert wa ko zonga awate. Moïse Nyarunga boto bimisa ye parce que ba Rwanda ba ko contacter na palais du peuple. Ta ba zonga la Mars. Et plus tard mususu ba député ba contacter. So botindeli biso mbongo vrai bande kolanga ba okamwa. Po ba bomanga te na okima. Mais to ko sala face. Naba tu wala ba député ba zonga le soutenir ba ba congé la ba me parler le peuple quoi pour ça ba ngote aéroport ba comme ça on te seke ba comme ça po ba ngoso ba kani ba osala donc ba ngo ba osala liboma mutali boma liaka la fulu biso fa to relier la fulu mais fulu na biso fa to sala makoki po ba petio la ba sa misala biso to sa misala ale mona bendana to ko yako biba jour mususu parce que ça ka bon panzi repli bo maintenant il faut to se préparer en conséquence donc to que to ko sala après to kima Kaba kanga biso mulopwe azali wapi mulopwe emwe ngweli ngekoka mwana mai aonyokwama yango ndeko lango sango alela kati lelo se akwa bimate ko landalo mutu te
bakangala bango kutu yote mwana mère alela mikolo nyonso po anini ayebi souffrance aner c'est comme l'ompwe nani azolandela ye magangaki alobaki pour la mboka abandaki kodéfier soi-disant aza protégé toza protégé te yango tosenga mbongo Monesco ekobatela biso te parce que bango baza pour makambo esalama na Congo alors tosala nini biso moko tobundela mboka yango na beleli bino bozana biso elongo batata bamama bandeko tous les 26 provinces tozala mutu 1 ngakuza taka ngo 26 c'est la 12 provinces la biso tozala 1 tolongwa libanda ba parti politique oto bundeleza mabele parce que so bakati yango bakata mabele afayulu ye mokote ya Félix ye mokote bakata ya Musi tout bakati ndia ba congolais c'est quand yo zo djembela pembela Félix ozo djembela pembela pour Félix mtapesa accès au bakata mboka yo c'est quand so lingela Félix nini bazui Sud Kivu na Nord Kivu bazui Goma Parc Virunga et comme ya bango biloko la biso nyonso comme ya bango yo sikoso komisa Félix tala moto ngo azoloba facileto facile mbondo tala bandeko bakufia eloko ni basaili bango shida ya gouverneur aoba la 7e femme asombele ndago batala bakundi bango mipliko so des covid deuil national ezati bengai na otokomi kolela totomboli ba bougie tolobi tolela que Dieu nous bénisse kabuya l'homme puissant tchelanga ba petit na ngawana pour le bochaki bangote toyoka nini mobutu alobaki eza moi humour mais to sala mais loko na sengi bino botindela biso mbongo po to sala oto ana ngoposa ko sala oto ana ngoposa ko sala to bombi mais so bo sungi biso mbongo ekomele biso ba les 15 ba les 14 et comme moi avant to se mobiliser po ba congolais bazana bango ba kataka ba maboko wana ba ba yiba kala ti petit nga mo balinga yiba nga chombolobi betanga moninga azongela ce petit ozo yibanga yaka loboko yiba ba français na ambassade kokula mbongo eza abi mère so bo tchenga ka la page de bana wana baza ba yiba biso ba chombo boy manka musala bana ngote mais biso to pesa bango boulot ba yiba place à bateau ba yiba biso so to na mbongo to sala organisation affaire à kitoko bilo kula botelemi bo panza biso apeto ba photo to ko panza ne ba ambassadeur ba yakate so to ke plus loin to koma ka musika parce que to zebele mais bo songa biso o azala matoya koloka yoka nzamba za contreté nzamba sala ki conquête d'Israël nzamba sala guerre nzamba tumba batu na moto nzamba tumba batu na mai asala makambo ya lolenge na lolenge ngana otoko sela nzai makambo te soki to boko bundela mboka la biso sortez au milieu de tous à la 1 pour être balkanisation et s'accomplir pour déjà ba passeport ici ebimi famille ya Kabila eza kodondwa olobi balabaki makambo nyonso eza ya ba Kabila makambo eza mais lelo Moyoka et Moliat. Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur Misap électrique. Merci na Pape Djay directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi bon rétablissement. Que Dieu vous bénisse. Matondo et comme la jolie na Suisse. Bokile le connaît fa pekato na maman na libota mobimba. Merci na yoki là mais plus 49 bokile le connaît fa pekato Jonathan Otagetomba. Merci na plus 49 la Chabienne. Merci na plus 39 bon rétablissement la maman la Jovi. Merci encore une fois na Simon Bemba la plus 44 na Mboka Yanga Mokonzi Angleterre. Merci na yo Juka M les numéro 1 aussi de la presse congolaise. Merci na Mama Dono. Merci na Debrino hein, na Australie. En tout cas yako na famille Nzambe ayebala ko batela ba congolais bisikalo so tozali tozala matanga tokufeni bandeko la biso mais projet ya balkanisation ko lekate makila ya bandeko la biso nyonso ezokufa la passe na motema na négligence na assassinat na ba viol na banzala na manque ya makambo nyonso balaka biso pe tozwi yango te. On n'est pas content avec des politiciens congolais. Tous les politiciens congolais sont des rebelles. Nous avons vraiment la confiance dans la politique. Politique, il y a Congo, la politique, il y a Mabé, la politique, il y a sacrifice, il y a tuer le peuple. Alors, il y a éveil conscience, il y a Ezu, comme la motote, la maman, il y a papa, Gilles, la moteka, mais c'est qu'à tous nos alliés, la Bokongo qui est là, mais c'est qu'à tout le la Boende, Tolobi, Ezu, opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons-le Congo. On va faire la guerre. Congo, ils ont mérité les longs soulèvements et la guerre. Pour Bissotobik, il faut guerre.
alors l'armée na biso salama ba petit na biso moko ba kuna wala tubana na bayiba kabana na basala ka boy to nous tolongola bango na système a moyibi to exploiter bango te beto la kisa bango ke so boza lelo boy bato ba comme si ba parler na bilo bongo eza bongo Félix po andima ki dil na ba Rwandais alors au lieu bo ba ba parler biso bato zanga to la kisa bango sikoyo nini esengeli basala po ti lelo ba yebisa bango te ke pasi o ba parler bango bazomona na o bango bazomona lelo eza po na Félix aboya ki Kabila longola mboka yango biso totangisa bango boko retour à l'expéditeur to venger mboka na biso to telema tout congolais partout tozali koloba te que je suis fatigué non ce qu'on a fatigué ça veut dire ça traître muta ko se fatigué te tango ezo ko brûler panaye to ko se fatigué te yango na lobi merci encore une fois na maman Dolo merci na papa Alfred et na maman Clarisse merci encore une fois na papa Michael et merci na bino Banso autozali na bino elongo to police équipe était mana na États-Unis na Amérique la kunja langa papa langa G3 na South Africa Guillaume Pinga na Naël Pinga Guimer double la merveille apôtre Doudou Sambi to police équipe était ndeko lango to benga na chaque jour olela ko biso za la mbongo na makambo esila na yebi ke prière de ko za malamu alors to tele ma biso nyoso na mabondeli congolais longo la distraction longo derrière ma politicien ngai na to bonde tumba to libérer mboka après tout ça la maponami ya malamu mais ce qui to tikali kana koloba to ça l'action te la mois de février accomplissement de balkanisation to ko tonde be la mboka bapaya pe la bapaya wala babando refoulé biso ko bomba biso sous davantage pour Congo et pour partenir sur la côté mais ngana lobi avec Dieu nous fera des espoirs le peuple gagnera toujours les Congolais conscients c'est le temps ya ko bunda ya ko lalate longwa la distraction ingeta la bana mvuluzi ni pasa nanga ina c'est NTLF bo s'abonner massivement la bala bilaka no CA du Congo pe la DLTV tozo kota pour la kosala musala ya mvuluzi na molimo pe la nzoto ba chef coutumier de tozo ki bango likolo tozo la musabango po ete singeli to ke na mabele bipai biso yo ndeko etouché benga biso na numéro to bala ko sona tozo la besoin ya mbongo ko sala nga commentaire mabete to lingi mbongo te po to ke ko sala makambo to no sala anniversaire ça demande katuku bianza et mobilisation yango ezo sensibiliser bino matondo makomela bino nyonso ba maman bo prière pour na biso et partout bozali bo continuer na ko bondela ya solo pour être Congo et bima les soko ezo bima ce qui te raté la février le reste moi na bendana nous vaincrons les patries ou la mort. Félix doit quitter notre pays, Kabila doit quitter notre pays, les politiciens inconscients quitteront notre pays. Mamour d'Angola, la Mokiteno, Florence Amatondo Mido, et pourquoi pas, Dieu ne soit mon ami de tous les temps, que vive la République démocratique du Congo. Tobonda. Merci. Président Jojo, bonjour. Malgré ce que l'on a passé, président Nangaye à force du progrès, sage, qui kambango est un individu. Bon, tokenaki na Oya, na assemblée mbongo bimi $50,000, on appelle ça qui pour le transport. Bandeko walongoli na $10,000 na kati wa kaboli. Babima na $40,000 na kati ibanda ya Oya, bakabola on a ndenge moko ya mabi assemblée. Et il a limité et déclaré que le gouvernement de Saint-Denis et quoi il va limiter les sous-soutés. Va bien qu'il puisse être le président Koba, le président Jeko, le président Bokato, le président Simba, le président Tibal, l'attaque qui a bien qu'il soit dans la carte à limiter pour tout qui met la carte à limiter. Dans des côtés, Rémi, Aïe, Akio Zabana, Oyo, Yabakuluna, a Mélissi Bango Masanga. Tant que Mélissi Bango Masanga, Bamati likolo bakomi kopeta ndeko mususu na yo na pena liwa ngana ye wana pona sala intervention watu wana na bandi ko budana bango ale moko bimisi gilet apasolinga awa bamisi wa machette yango na lobi ke justice il faut ça la musala nango to bundela état de droit to bundela démocratie kilo oza président force du progrès te ba kanga yo ba kanga na groupe ino mobimba ba kanga bango to samba na bino na assemblée mobimba force du progrès kilo ko sa maraba na yo ki balobi na kati ya lupango na bango place teka ka bombe bazo violer ba mineur ba vidéo bon kuna na kati ya lupango wana bazo violer ba mineur kuna komi place moko boye oyo site ya bakuluna pays sans loi oyo komi place wana yango to sengi na l'état il faut aya ko récupérer le pango wana bourgmestre major alimité vous sali le sala merci